esengo ya okutana bino so mokolo moyo na émission na biso révélation kimbangu lelo toyambi mwana mboka moko tokotika bino moko bo découvrir soki azali nani mena yambo ete to beta masolo na biso naye tokosenga loyembo desima tokozonga po tokei na liso tokobeta liso ya lipanda na ndeko oyo bino moko bokoyeba soki azali nani nde tokoti na masolo na biso bolanda yango na bokebi nyonso mbote ndeko mbote mutamu bandeko bazali kotala ona ngonga oyo na émission na biso révélation kimbango tokobengaka autopsie balingi bayeba soki ozali nani kombo na ngai tata Lohanga konga po tata konga nde mutaboti ngai wazaki président Maréchal Mobutu nazali directeur général et fondateur ya centre de recherche d'art Kimbangu et puis directeur ya musée Lohanga musée oyo ezali na yambi bino awa oyo esali ba œuvre d'art to bengi bikeko ba tableau ba sculpture ba peinture et puis ba antiquité nazali archéologue congolais et na libanda ya mboka nazali ministre de l'éducation et marine fondation siège eza na Japon siège administratif ezali na Suisse et nazali ambassadeur itinérant des droits de l'homme na Roumain na l'Union européenne. Moi moke o nazali puis nazali fidèle Kimbangi c'est mon demi simple. Ya solo ndeko Lohanga tolandi na bokebi nyonso ndengo limboleli biso penza oyo zali. Ndeko Lohanga lelo toye kobeta lisolo ya lipanda. Pono lipandela kisini. Moto azali na bokangami, na boumbu, na pasi monyokoli souffrance. Azali aliéné, azali na espoir lisusu te. Kasi sika soudain amonikaka kasa moko ebimi to lettre to liloba yo na mokolo lelo okomi libre okomi lipanda okomi kipwanza donc ozwi bokangolami wana eza différent na moto yo bakangaki kaka na boloko to ba libéré mais bokangolami wana maya siki moto atiaki lisusu eliki ate akobika nde babengi yango na kombo ya lipanda kimpwanza. Actualité oblige tozali na mboka Congo soki tozali kobeta lisolo ya lipanda tozongi penza na kobeta lisolo na mayo etali ekolo Congo ezwaki lipanda nango le 30 juin 1960 pona yo ndeko Jospin Lohanga uta tozwa lipanda tito komi lelo na 2020 bilan ya lipanda tozo ezali ndenge bilan ya lipanda eza 0 60e anniversaire ya indépendance ya lipanda ya Kimpwanza mais kamwisi parce que ali 0 ndeko Lohanga rôle beza 0 te lelo tomoni en costume mais natango akala bakoko bazalaki boyete ndeko Lohanga natango akala bakoko bazalaki indépendant na identité antique natango akala so tobito beta kala Nkongo ezalaki nini Afrique azalaki nini moto mundo aki nini si tu veux nga nazali archéologue eloko epusaki nga nasala archéologie ezali sa divinité ya Nzambe mpongo tolenge
Tata Simon Kimbangu. Toyebika nzambe moko, nzambe mpungutu lendo, Tata Simon Kimbangu, so toyebi Yesu Christ. Nzambe babengi na lokota ebele na minoko ebele so na bina tanga ici so minute pe to silicité. Paza universel. Aibisa kinga alobi kende koyekola archéologie. Mabomba mebomba no. Mais archéologie la kisi biso source ya Afrique, place mokile outi. Place mondele outi. Place ndomba zalaki na lolenge ni mondele abimi na peuple Malte et viking place oyo actuelle Mongolie ya lelo même moto moindo orotuna ngai azaika na Afrique non azaki na mabele ya Europe ya Asie ya Amérique ya Océanie pe Afrique akoma kikuna ndenge nini moto moindo basali na Congo ya ka na Sion na centre ya Afrique place ezali na ebombi naissance ya spiritualité to l'os du chango oyo mathématique ya kala uta kaloba koko na biso ba inventaki 22 000 ans avant Jésus-Christ et la kisi biso force ya naissance sko moto moindele abimi na des tribus Malte et viking bazaki peuple moko brutal sauvage. Pourquoi babimi moto moindo aboti bango ndeni basala mindeni so sangisi couleur nyonso to sali tableau ye e ko bimiso couleur noire même noir obota mundele impossible science est éprouvé biso. Basali exode bakomi koya peuple nomade kotambola nde bakomaki ko équiper ba mboka o banene okuta ba noir bazwa ko exterminer ba on a brutalité ba obotola ba mboka bazwi ba Angleterre bazwi ba Allemagne ba grec antique kutu bakutaki ba peuple wana misusu babotaki na bango et la kisi biso na archéologie ba prouver yango ba vidéo ezali sika moto moindo azaki na leadership ya connaissance ya développement ya mokili mondele peuple viking tango assiégé akomi ko lukasiko yo ko équiper ba zone mususu ba en Afrique ba koti ba envahir même l'Égypte antique et ko isabaki na bango kasi na Congo banda ko ko accéder te mais soki bazwaki ndingisa ya ko accéder na zolo belanono ba livingison te na obe avant na l'âge de pierre l'antiquité parce que zalaki na spiritualité to na nguya ya nzambe mpungutu lendo na otiko tangela na mulai yango ebombaki kita ya boyebi kasi tango colonisation eye ba Stanley batwana baye bazwi nguya kokota parce que ba juif noir ba juif ba koko na biso ba juif ba yebaki déjà source ya Sion nde bando ba retour ya Sion dans Sion centre à Congo nde ba pesaki piste siko na ba occident tango ba koti baye na ska de échange nde adage mo lobi ba to kangami sto bondela tanto baki ame to komaki na bible bango bazwi mabele parce que tango baye échange wana ba luki moya ko dominer to lakisi bango siko spiritualité na biso ndenge ezalaka voilà ceux qui to bundaka ceux to zaka makasi eza pona bo to teki kibokoko na nzinga nkufu nde tozomona na tableau bo mona kwa nzinga nkufu na suka donc to teki bokoko na biso nde bazwaki pouvoir siko ya ko dominer ya ko matela biso siko loa ko kima biso te to tuni yo bila ya Congo lobi ezali échec démontrer biso échec ya ezali place échec e bandi déjà bokoko savoir nzinga nkufu a cédé tango a cédé apesi porte efungwami bazalaki na pasi te nauti koyebiso ezali honte parce que babungisaki histoire koko na yo nalobi asali mathématique oyebi mathématique nde sali caméra ozofilme nga lelo nde sali boyinga esalama internet en fait mathématique ezali lokola pouvoir scientifique mutu a inventé ngo koko non Congo awa na Congo ya Kinshasa alors azali zoba te asali premier tissu pona kozipa nzoto atongi ndako ya brique immeuble ya likolo tout de Babel a créé mbanza Congo minoko epanzani na Congo ndenge osala Égypte antique donc ezali na Égypte te mebani na Congo ya ka donc aza mutu akokumisa obete ya maboko banda lelo ti lobi asali écriture mutu aliboso tango toye na temps on azobetela yo ateki bokoko ndesika ba dominer biso preuve en est même prince mwana nzinga kufa akendaki kolakisa ko baptiser pape wa Roma o azwaki culture africaine donc tokoyi ko benga na senso ba bengela ngo magie noire pamba te bayebi bokoko te yango moni ba empoisonnaka ye nde bakundaka prince wana kufa kuna za ti lelo na Vatican comme ko salela siko lignée spirituelle ya ba africain voilà pourquoi ekolakisa grandeur ya Congo échec est na ndenge nini
Tango bango ba envahi Congo ba komi kozwa ba minerais belge a bozwi mboko yo et tout consort siko ba koma ki na kita na Belgique ko bomba kita na ndenge bilili ezolakisa et pe si sikoyo ko pasi oyo zolo ba siko souffrance ya bakoko na biso bakote na boumbu bango moko bakomi konyokola bango pamba te batiki bonzambe batiki culture boyebi nyonso bango siko bato bazwaki ba objet d'art na biso bazwaki richesse na biso baki kotia na ba musée ba yekoli yango encore une fois peuple viking o sazwaki kala na o ya génération ya sika bakomi fort par rapport ya o ba yekoli ba traduire yango parce que Bible eza imprimé na Venise après maladie ya peste. Nde Biblia on eza ensemble ya mikanda ba documentation bazwaki na ba archive antiquité donc ba œuvre d'art ba lignée ba tissu ba tenni et tout ba ye nango siko ba tie lokuta na kati pona koya ko dominer nango l'homme bantu alors to komi opprimé to kangami to zoe ba sou choté to komi ko belela nzambe o likolo yango tango Christ avant ayaki avaki boye mabi déjà lorsque les chango 22 000 avant Jésus-Christ to yaki fort mais tant to koyi qui so habitant no so bo sambelaka tato biso vandi o likolo tika te bokonzi boyo eya bokonzi les andeni nini alongwa malikolo to mono boye po bikisa biso nzambe ya mpongo to lendo e salemaka na 1700 ans mama ki pa vite avant ye al po nzambe akoyi ko manifester kaka hasard te fa pesa ba son ba signe qui pa vite donc G a pesi annonce batumbe na mona na mokongo apomwe au nord de l'Angola. Dans le nord de l'Angola, on peut sa identité, place une naissance, Mbouma, et Banda qui est dans l'Antiquité, alors c'est des changos. Vous comprenez, dans l'âge de paix, avant Pharaon, Égypte existait. Alors, et comme ça, la Sikoyo, Tata Kimba, on a 1887 à Botami. Namonsuni, Mbala Liboso, depuis Bazo Belelaye, Kimba, on fout la moine, Kimba, on zami Pung, Abimato Mona Eboye. Aeko Bimana Mboka Mbola à l'époque. Et comme ça, la et comme Kamba. Ville Oyo Lobamaki, ya Sion, place Oyo Kobota, naissance ya Fui, et là qui simbalamo, place l'autre, de Chango et Utaki, place Moutubasalaki, place histoire antiquité, selon Fui archéologique. Nde Tokomona, développement ni bandi, aye accompagné na 3 esprits. Tata qui solokele, Tata Dialungana, Tata Diangena Kotima. Tata qui solokele, première guerre mondiale les bandits. Tata Dialungana Boti, Abotami, Tata Diangena le 22 mars 1918, guerre mondiale et Catalogne. Coïncidence. Bon, ce que c'est coïncidence. Si, si, ce qui est coïncidence, c'est que alobi boye. Tata Diangenda azangai. Baobi j'ai opé les sous. Aventure boye comme sous tata aya koyamba azo yamba lokola mopepe. Baye koyokana. Mama Mouilou Betangonga na 1921 le 6 avril. Tata Kimbangu a mis la kisi siko na bonzoto pambate tango ami bomamaki avant 1921 a espionné a mis koti na kati ya ba missionnaire catholique et protestant oyo yango nazo expliquer yo ba élément de base parce que avant yo omona nga na artiste faut zanga na sala tableau so na saite na otala na sali sambla oyebi na yebi ka mo muke donc moto ayebi en fait alobakate aya koti po okanga muibi faut olata ye asala ki yango pona yete pona biso ba etoko ya sima to sana ba élément de base yango na opesa ba élément et pousser biso na ba recherche to yeba likambo wana Tata Kimbangu na ngombe mvula lutete ayekoli ba baptiser sima ko isa bango te na kolo yeso boye koloba na liaka na yebi kutu azananga ngana olakisa bino babi voilà mutu akokanga yeyo yo lingo lakisa biso nini lingo lakisa biso nzambe obiso to ye abi c'est faux alakisi bango siko vrai christianisme parce que antiquité archéologie lakisa biso Christ akino ba juif ba akino to okende to koma na place yango de mouvement lit ya ko bengana ba occident esprit o ekangaki mutu munde bani na 1921 ozo kenda 100 ans ya combat na habité combat o bande ko basala na Europe ezata tinani tokoya na vawana nde okomona ba richesse on a yebisa ki bayibaki na Congo na Belgique et ko beta sikoyo seconde guerre mondiale force wana et monani esengi Hitler aya ko envahir Belgique pour azwa ba or richesse volée chez le Belge pas ba congolais Belgique loko les alaki royaume na ron l'Angleterre baza même famille alinga kimi sa richesse wana kuna na ba œuvre d'art volée à part o ekendaki na sous-sol ya Vatican Hitler alandi akokanga yango
Tango kangi yango IRSS atelemi ba merke ba yokani ba moni cop ba ye ba envahir Hitler lokwa komaki na bato moke ba botoli bomengo wana ba memi yango aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on a tant ou seconde guerre mondiale ici là, Tata Kimbangu a sali transfiguration. Donc, à Tikinzoto, à Bimi, en 1921, à Tata Simo Kimbangu, qui a gagné. À Yesu quoi ça là? Évangile selon l'Antiquité. Pas selon même l'église Kimbangi Sabato. Parce que les archéologues, siècle, où ils allaient prouver que laser ils allaient. Si. Il faut la fondation. Au bête la biso solo Tata Simo Kimbangu aye abimi ndekoloanga mais to ça ba tout tangi mais le ko boza batu botangi et bon ba image o nga nazala ngeta ki archéologue vidéo s'il vous plaît filmé na ba 1800 ti to ena ngo pona preuve ndeko et bon sikoyo ba fouille archéologique ko zola tsabiso makambo wana nga nazolo ba awa étant que chef ya domaine. Non, le tant que archéologue et artiste. Bête la biso li solo ya banda lobi bilan nango eza échec. Yango échec kitoko kende. C'est là na tunu eloko moko. Lelo yo bande ko lumumba ba bundi ko ne kolo Congo. Ba pesi li banda na Congo. Tolali to lamuki mutu moko abimi na Congo ya Lohanga. Oh non, bilan na biso eza négatif. Mais bilan ngo négatif to monde de kolowanga en costume de kolowanga. Lati ba soulier ndeko lowango ça ko prononcer ba mot français ndeko lowango tout tito loko tangi ke la chango tangi saka ya mindele ndeko lowango lelo lobi bila yango ya indépendance ça négatif ni ndeko nayo ni koko nayo bunda poto zo indépendance mboka oyo ni lingomba nayo kimbangi zo liko tutela tolo lelo e bunda poto zo indépendance ya mboka oyo mais yo lelo vous allez koloba ete bilan yango eza négatif ndeko. Est-ce que vous allez kosepesa milimo ba koko oyo ba bunda lokola ba lumumba tango tozotala elombe mobali azali koloba ngana banza ndeko moko alobaki kozanga koyeba aliwa ndamo no kozanga koyeba aliwa okufi na ndenge ni pozangi koyeba Lumumba Kasavubu tango tokomi na 1951 transfiguration et salami pour épier sa ligne de conduite. Comme ça n'a été dans Banza Sanda, Tata Kimbangu a coma qui passait. Si vous voulez bien, Tata Kimbangu azaki moto yo ayekoli. Na obi ka peja ki mondele. Ayeba ki écriture parce que c'est nga ki na ba moment auto retour na coma kate akoma ki batata dani azaki na baiki bato balinga ki na yemoko. Bakshi batika ki mama mulu o ezali na église Kimbangisi. Kombo lipanda indépendance e bandi ko tanga mana Mama Mwilu na Tata Simo Kimbangu donc naobenga ngo cop eloko ya bango politicien ta robeta liswa voilà yango siko nazo détail lokola TV yango 1951 na Lubumbashi na Nkamba Tata Kimbangu abotami pamba te bana ne misato ba mama baaki na mokumba kasi ya lobby avant tolanda ba témoignage même ya soldats aki na prison oya ko bota est arrivé mibale ya babotani ba mama ya basi mais moko abimi mobali bape bapesi komo Kimbangu soki hasard toti kango na hasard to ko koma na 1958 ba eko pona ba évoluer voilà place olingenga na komo tango ba poni ba évoluer ba nani ba congolais ba indigène o ba komaki koyekola ko vanda na mundele bejo bibolo kwa to ko kenda relève peut faire armée politique tous va pas cadre congolais faut pas qu'il y ait Belgique il y a yambo sans compter bateau ba mimaki na zo humain ou na exposition universelle o ba mimaki 37 000 familles déportées au babako ko bakanga ba pona likambo ba boma ba kata maboko massacre et tout waneza mususu mais on a ce ko batie ba on a ndenge ya kimia batie ba on avion bako kita na mokila Belgique avant que na mama mula bengi tata kisokele yaka oyebi nini Tata Kimbangu wana esa tikinzoto azana no moke bébé to yakuna wana kufi tolo ndenge bobengaka parce que le langage bantou africain en fait l'esprit vit même Bible o botanga yelo Bible en réalité de l'homme c'est l'esprit parce que za mukanda bakoko na ngai imprimé na Venise c'est pas bato ba yebité voilà Tata Kimbangu Tata Kisolokele aokokenda Tata Kimbangu obaki soko aussi si makambo na bino bokia kotanga kelasi ya koyeba bakuru Luka roi belge Baudouin yebisa eboye koko na bango oyo Tata Kimbangu akindai koyiba na prison ba allemand hein
na Seconde Guerre mondiale basignaki accord ya kopesa indépendance pour l'Afrique. Ezaki na ndoto to physiquement. Bako solola na boye atiele nkwanga na pondo ali esili akolaka mwana ne mona ekolaka mama te Kimbangu oyo beti alongwaki awa na Kimbangu abimi na prison na nzoto tango abimi na nzoto abimi na Allemagne biloko na zoe biso eza na musée terre vérende eza mambo assuré parce que ezali réputation to carrière na ngai. Voilà. Alors tango abimi azui ya na Congo na musuni boye na avion te ninte parce que bakoko na biso bandosa la communication na lobi bien armée les plus puissants c'était Éthiopie do ya Congo abiso bako bunda na l'esprit na ba pouvoir spirituel koko maana azui nda sinisa ki papier roi belge a signé tango ya kofi atiki yango na ba ancêtre sika tango ya silisi makambo tata kisoka zaki premier homme o alekaki na mindele na ba noir na pourcentage là quoi mutu abimi na 100%. Donc allié na bato ba ngeko kutangisa na ba professeur na maela kelasi ya bantu yo siko ndenge nini mutu normal indigène oye ba makambo koleka biso aseki bango sango ipanzani Europe mobimba monde occident asengi na kutana na roi belge audience roi belge za oke secteur ki solo kele mwana Kimbangu ayambi yaka nsaki aye ko pesa ebe lo jabi na ko kutana ne loko moko indépendance totale pour le peuple africain. Pourquoi nous avons mot africain? Si Roi Belge a non, nous avons un dossier. Mais au moins, nous sommes jeunes, nous sommes d'accord. Pourquoi évoluer? Nous avons un biso, bali mundele, lié, bien. Pas question indépendance. Pas mbaté, maman moula lobina e bisa yobo. Ce qui peut passer indépendance, c'est selon des bassines qui accord. Comme la procédure, il y a Troisième Guerre mondiale. Tata nanga Kimbangu alobaki akosala na bino Troisième Guerre mondiale. Roi lokola Belgique yebi ki Kimbangu biso to yebi ete abanga na ko memanga na terrain ote Kimbangu a moto mo lokola bato te. Histoire ya indépendance na obetela. Nazolanda. Nandimi na pesi yo maloba na ngai zonga Congo. Na kozonga Congo nini ndeko na ngai mama na ngai libota na ngai mboka na ngai toza be esclave abi te tozolo baboye mama na komi libre bandeko na bakomi libre donc balongwe na boumbu bapesi ba lokola ba évoluer c'est ça bato ba yebi ndenge indépendance ba esclave ba na ozala donc batia bango na ramoko bakoyo konyokola bango lisute abi esilité oza ko assurer nga que date ya 1960 au tata lobaki boko respecter lobi na pesio maloba c'est moi le roi avant d'ici parlement bazeki na choix te senga bandima ndeta uya zongi apesi rapport na mama mulu apesi rapport na papa Diangenda. Voilà place na outil l'équipe. Nda zongi na tchela na mboka banda kozala. Tango asali si fete ya mbota mawaye. Abengi si siko mama le lise papa si moi lobaki boye. Tango makambo yoko na position luka bandeko na yo. Baleki na yo o ba yekoli ko yekola kelasi o baza quand même na moi pas po bosala siko yo mouvement. Nde tata kisolokele akwa ko benga baleki na ye papa Arthur Pinzi ba papa Diomi nde bakwa kosala mouvement ya bankongo abakote bato ya Congo central o bazalaki nzinga nde tango bakwa kosala bako omona siko papa Arthur Pinzonga na tangi babete na Google omona biographie ne ko bima bakwa kotie siko atambwisa bako mais muta utaki e pas belge papa kisolokele ya azu pouvoir wana te ya kisoke mais atie papa Arthur Pinzi abotami après 1921 si c'est ba 1922 23 biographie na ezali nde mouvement tango abako ko banda tata kisolokele akozonga Belgique pona kokende ko bongisa sur le plan administratif yemo tango azongi ayena mokila kisasa akosasa ko tourner na lobi boye Ghana tous les pays africains banda ya tour kozwa coaching na papa kisolokele kaka biso mo ba congolais ndoko mo da bambuta kasavu bazu ba na séminaire Lumumba aza koko nanga parce que moi j'étais là nazali koko ya Lumumba petit fils confirmé bakwa kozwa kutu azaini na polar mais bazalaki quand même ba évoluer bato ba osana administration ya mboka nde bakwa kozwa ba basesi ko ba mouvement ba parti politique nde pa ya table ronde économique okenda pour être to senga indépendance parce que to sali déjà ba mouvement politique. Voilà pourquoi tant vous faites wana tango secrétaire ya Lumumba akokenda ko se présenter pa ya papa Kisolokele akotuna mbuta Kisolokele papa na biso nzambe akoyebise mais
bayoka sondage lolenge nini partition yango osalama tata kisoki esi bango bino nde botambusa nga naza mpona koede bino nga nakozala politicien te nakoye na biro naza au-dessus ya biloko wana voilà pourquoi bakoluka avocat maître Croquet français akoya na nzela ya Congo Brazza maître Croquet aye atuni baparti politique boza d'accord bango tu baa d'accord epesi avocat makasi azongi Belgique esengi bakenda table ronde mutu afinanciaki mutu amemaki bapoliticien nyonso wana à l'époque nasinalo bien nano politicien mo akomi Belgique te ezozolandanga bien et tout le monde baembarqué bango na avion tata diangenda tikali mais tata diangenda mutu akendaki na banque azwi 50 000 francs belges tata diangenda futaki mbongo wana atanki tata diangenda eta que tata na bango mutu azalaki kolo idéologie donc yabiso copie te na famille bango nde bayebi valeur na kombo na minute wana monde donc naloba Congo mobimba mutu ayebaki tina indépendance azalaki te bato banda olobela kombo indépendance le soleil indépendant bayaki bakimbangise donc bato bazobundela litu wana na catholique olobi bakangi yo parce na bamupe na protestant tout ba agent secret ya roi belge parce que ceux qui bopesa indépendance cop na bango ekufi non voilà richesse bazofeli ekufi voilà bakokoma tangu bapesi mbongo papa diangenda zo apesi yaya na mema mbongo yango ndenge toyokanaki na clause na biso bayebaki ndenge nini wana polo bazazar ke Belgique a osenga conscient na même montant tozokenda bakomi Belgique so eza azar non tondimi mettre koka samine malamu mais bonga na sambeli bino mais problème eza Belgique alobi avant pesa bino faut bopesa ye montant ya mbongo 50 000 papa ezaki mbongo ebele na 50 000 wala ngala ozwa 10% 5 000 nde Belgique papa qui soke la zui malette a pesi ba belge basimbi mutu ezaki piège ayebe ke mutu moko amemi te d'ailleurs ba indigène ba politicien ba yebi même pas politique tant ba bimisi ba belge basimbi mutu Belgique a zui 45 000 a pesi 5 000 na maître Croquet lokola à compte et 10% pour ces ba 5 kotos indépendance pas discussion ba sali ndenge coaching papa qui solokele elekaki malamu ndeko bazui avion bazongi kisasa tant bazongi ba belge jusqu'au esike basenga pour la cérémonie officielle ya date ya 1960 aya pesi rapport ba mouvement politique et bandi éveillé comment qui déjà et ko bebela wapi ba ye cérémonie ba yambi papa qui sera bibo le loza jour mo munene premier ministre Lumumba yo lokoleza na bako ozali président de la République to sengi no bon muto ba belge bakoya bakotuna yo bolingi église nini kanganga bolanda malamu bandeko songele suka bisanga bolingi lingomba nini etambusa bino bolingi spiritualité nini ezana bino koke de gauche à droite ete kimbangiste ya lobaki nde yango tango bokoloba kimbangiste bokomi indépendance spirituelle tata Kasavubu alobi iyo papa na osala bongo kobanga te ona baba fo batu banyokoli biso to nyata bango connaissez telo argument na selon makanisi na ngai tangu bakomi droit discours roi sali beloge Kasavubu asali discours ekoma na neni gombuta Kasavubu premier ministre ningi koloba yo lingomba nini ekotambusa bino tokotala makambo tande na sali tokotala makambo wana sima olobi nini totama matima ba belge baseki ba bito zui bango dekolowanga na masolo tozali kobeta télévision ezali ngonga tozali kopusa na malembe na nyonso olobi soki toko comprendre penza ezali lingomba kimbangiste nde epesi lipanda na mboka Congo na nyonso olobi lingomba kimbangiste yango epesi lipanda na mboka Congo lelo oyo moko kati na yamba kimbangiste alobi ete bilan yango ezali négatif et ozali ko déclarer que mutu apesi lipanda na zali nzambe asali eloko yango bibi négatif boza ko se contredire kuna toleki tant que kimbangiste bino nde bapesi lipanda boyebisa biso lelo tokoki kosala nini koto se rattraper na berere tosala kilobi tata kisolokela bina tata diangenda voilà omoni trahison bato na yo trahison tata diangenda na lala te po yemda simba ki sainteté église Kasavubu au trahir biso donc coupure et salami eza contradiction te alobi ba opesa lipanda apesi bino alakaki asali bino moko nde ba osengaki tata biso vande o likolo yaka baye coupure malgré coupure to komi to jusqu'au gestion ya mboka omoni ba politicien o bayebaki te wana o ba memena table ba osko ba zwi mboka ba komo gérer na ba belge mo ba kendeza te parce que ba tikali
oti ya spiritualité ya mboka trouble ekoti mbilinga ekomi guerre ekomwa benda lokota mabe tokei tata Mobutu aya zwi journaliste to bamemaki pa lokola tata andaki kokoma presse écrite tata Kimbangu alakaki ye omoni pourquoi nazwi soki nzambe akokisaka bapromese na ye atoza na moto wa mabe to oyebi te oyekoli te un simple moto aza na presse écrite mais akomi maréchal azui Zahir échanger ba mouvement ye na mukuse solution papa qui solokela ya kotala to récupérer bateau quand même to pesa ba dernière chance ba ko créer ba INPP ba ko créer ba ike biloko passer ba ki après indépendance bazangi na plan na bango ba kotambusa Congo to bomi yango to fingi bango to bambi mabanga nazo condamné bato te nazo peso éclaircissement ya démarche posa nanga po ye bango fona loba mais tozo beta lipanda posa na biso siko ezali mboka ya Congo esala nini voilà to se rattraper na makambo nyonso ya mabe oyo to salaki sincèrement mboka Congo esala nini faut yeba sika boko yango to détailler mais na minute ezo singa repentance reconnaissance et pas ya papa Simon Kimbangu kolo idéologie kolo likambo ndeko na ngai toke tozonga na yo to yebiso te kombo indépendance ku to yebite eza nini oyebi tozoka ka kipwanza misu bandoko kanisa kipwanza eza kwanga koko na biso yebisanga mwana ebinga ndoka samba kipwanza ngo eza kwanga eloko akolia mebo yeli biso kipwanza ngo te ndenge nini donc bango nde bayebaki bobude bango devise ya Congo eza nini paix justice travail mais avant paix justice travail ebima tozaki na bolingo mibeko misala oyo yaki na idéologie le kimbangisme donc c'est que baonde baba kololoko to bambi bango mabanga to fingi to lakisi ke biso nde to yebi papa jangenda lobi boye balobi na parlement ki atozaki indépendance mbangu parce que ba intellectuel bazaki te bongo lelo oto na ba universitaire boni biso monde to diriger ba tikeli biso mais pourquoi to kokate parce que to tikaki kolo idéologie ko kolo idéologie papa no tango tie boye abi bon kende kasi mwana na talo soko yebi oki otuta no sani faut senga na bolimbisi premièrement bolimbisi sincère kolongola lokuta okoko fana na télévision munene tozo kosa batu histoire ya Congo tangi pa ba belge constitution ya mboka la biso et ça la mewa pa ya mindele parlement na biso lo ba nini kota mindele kota ya mindele atako eutaki na lance di chango mais na mito muto muto na identité na ye donc to komi indépendant muto az indépendant azaka spirituellement économiquement tout ya ye ezali indépendant pe azo créer voilà soso to sengi bolimbisi nde siko tozongisi charge wana na kolo indépendance tata Diangenda kufa tata Kisolokela kufa tata Kimbangu ya kufa tokosenga bolimbisi pa ya nani na zongisi ko place na bomba ki koko moko mona mwa botamaki ya moke na ebisaki na 1950 le 12 octobre transfiguration na kotuna boy batuna bino mutuna te me bandeko soki nguma aki nguma a changer be poso atiki poso wana azale même nguma to lokola changer poso to benge ngumba mosusu ngana banza ale même nguma nature te ibiso transfiguration tata Simon Kimbangu kianga ni boussole balobi boye mukole kwa na kati batali to échouer mais bandi opesa ba promesse tozo kende bokotu na nini bolingo mibeko misala mais bolesi biso bovana biso ata boyokeli biso te même mukolo to kovana ne bonga mulai ozo benga kokufa cercueil boko banda ko mata na Sion na montagne sainte place boko zwa mibeko ya sika lolenga kotambusa ya sika kune kozala na politique ya Kimbangu scientifique ya Kimbangu tomoni mandombe bimi ba ar Kimbangu yango constitution mise Simon Kimbangu siko mama na likambo moko na tangite divinité sa divinité yave nzambia pungu tulendo boussole ya eloko la kisaka nzela moko kawakakako foko yenzambe na ndenge nini to échoué ndeko 60 ans toko kosa papier te toko lokota poubelle te toko kata kolia malamu te et aussi longtemps tozaki na richesse na lobi boy autant et ça la na mbongo ya Congo or volé chez les Belges misé tervereza gorgé na ba objet d'art des millions des objets to sopi makila batangisi makila bo ndenge nini siko to longa kite so eso to tikela ba on a quelques heures mbutaka savubu akoisaki so ka tikela ki bango lelo to ngeto koma boete siko po bandima biso esenge kopate to senga bolimi songo lobi tango to ko bomba mabino to za kwa na fulu ndenge na lobi parce que c'est obligatoire eza nati to aba bantu to bomba na bino na fulu tata Loranga bwaka ka fulu yonde mundi makombo dako yonde mto bebisa lingomba nanga mokili nanga okota na pédophilie commande formation
tozoka sa baomona biso te obengi liwa. Oh, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Wuta kala, to sambela na mamalita. Wuta kala, to pesa batu mbote ya kofuka mabapara na biso. Où est l'idolâtrie? Parce que déjà sainteté, na 1958, avant bakende, indépendance, bini nenekaki, ba mimaki ba ona sima. V. Ba fansi ba ona mai. Mai ya sima pa na biso ezali mai yo ba benga mai ya kama. Mai ya kamba. Ezaka mai moko boye, eza entouré na ba bois wenge. Bois wenge bo benga ka bois noir. Mais atali katsa moko ekoya katena tia tembe na telemana journée mobimba na komi ko nimba likase ekote pa eleki mai wana eza ten ngana opesa kaka bino ba charge ba memo mbisi mbayambo na sokola na kota boye mbisi ngana ebe kima bato ebi okanga okalinga mbisi yako entouré ko tutanga na monate na mokili mobimba na ke mec na ke Vatican na ke tous les lieux saints na sali d'expression na monde entier je n'ai jamais vu un lieu saint na mona mabelete bato ba otambola makongo babela ya tuberculose na mona lieu saint qui longo temple à 37 000 places assises voilà place bosenga bolimbisi pourquoi parce que soko bebisaki na koko oya epa nani epa ya koko koko ngwaza nani roi divin ndelo bamaki na mbanza sanda akovanda akozala molobeli yende mutu akotrancher akopesa justice solo na yambo ete Congo koleka na transition moko ya molai wana na 1921 na mbanza sanda le 10 septembre bonote papa kimbangu mutu azoloba papa diangenda te papa kisolokele te papa dialungala te ni chef spirituel l'église kimbangisa mais tango azoba ke tata koya mikolo wane kozala président boakoya akoumela ekosala long transition tokobima libanda tokoloba minoko ebele tokena ba Finlande na ba wapi ti tokokoma dominer kasi ekosenga tozonga na makolo tata tata ngoye wana simo kimbangu kianga ni busol siko contredire na nyonso oye bisibiso soki to comprendre pona yo pona réalité pe bosolo senga bolimbisi soki to sengi te pona ngai te pona papa diange na kolokop diplomate. Je parle d'une état qui est potentiel. Pour n'engate, papa diangenda lobaki boye. Après ça qui biso solution. Ah, soko linginga oh menga ata lelo lobi. Soki pour n'engai, mais pour n'engai. Na lobaki ne bandelike, naza chrétien kimbangi c'est mon dima soukaba, mon dimi simple. Donc je crois. Donc pour n'engai ça déjà partant. On a ndekolowa. En kimbangu. Boka ya Congo. To bakonzi ya mboka Congo bakende kosenga na bayi kongomani nyonso to senga bolimbisi c'est pas ya tata Simon Kimbangu kianga no koko wa réincarné voilà lulendo masolo na biso komi na suka tomoni ete ozalaki na posa penza ya koloba ezalaki esengo mingi koyamba o lelo na émission na biso révélation Kimbangu tozali kobenga autopsie bandeko balandi bino moko boyoki nini o tata longa sili koloba biso to komi na biso na suka tozali na commentaire te nyonso onde kolowanga uti koloba e engagé ke ye conclusion émission na biso pona nde kolowanga sengi na bakongomani nyonso tokende na makolo ya tata Simon Kimbangu ndenge ye moko abengaka e grand boussole ya benzanga mpongo tulendo selon tata lowanga tosenga bolimbisi mboka ya Congo ekokangolama émission na biso komi na suka ya mokolo mwa lelo tika totonda ba accompagnaki biso na mokolo mwa lelo tozali komona sima ya bakamera ezali papa Rossi Mabanza papa Beni na réalisation ezali bongo papa Fabio Batokwemi